Il paraît maman banga benga presse, il paraît ndé peka biso ka toyoki ben. Maman na fo monstre mo mtasi na ndé tinga beso peut-être ezalenga donc mais karina nga za souté. On za nous to ngo se tu so pena boulou so wa pongo za te mais moi ce qu'on a ninga bongo la nga ninga buzo ba nga mais ninga muta maele monstre de mo jiro kitoko. Oza ma famille de famille na ndenge ba olunga ba ndenge ba sengelo ba pardon ba ça peut fort ya ko éduquer moi mingi. Qui journaliste on peut ça en français pour bien non bien té. Oh journaliste moi so peut chroniqueuse moi so peut Karine Mokon français on peut éviter. O cheka kinduma na libolo anje. Oh yo journaliste o ça ba chroniqueuse à basi. Aussi ça musala qui journaliste oh Valère. Aussi c'est un format trop. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que... Netinga mamba pardon na yo kana ngote do fonga na kuta na beta ono. Do fonga na beta o Karine Mokonzi na betio. Na betio yo luka bito to betio do nga na beto na après to betio lisusu après to cameraman na beta ye a filmer no senga so pardon. Soko senga pete ko ba kumi so pe yo Karine so pe nana ngwana. To la so kwa le côté. Wali soki do ale loko to aya mukundu. C'est voilà ta bien té azala bizarre là ta désordre. Est-ce que ben jour on a des autres swabino? Waze quoi. Est-ce que waze mama bilamba ko le bilan? O mec quand doit waze kala ta bien té bon bateau ba yoki bilobele na wana. Ba compare ka ko aussi. Pas waze kala ta bien. Waze kala ta non, mi belle tout Karine bimana bango. Mutu ta la tro kwa waziko. O la la te na buto mo centimètre na wana, ozo na charge de A à Z mais le lo bois qui sio. Oko bilobele aussi sous mususu a bois soka ko aki zenga balinga ko te balinga ko wasaka na o. Ota mbonga nje yo mono kendo cheka oke balalio. Ozi mbongo na so fosa ngoso mamba bien. Ozo so pesa mobile susu. Au moins te kana sensibilité. Le Congo Promo de Faté. Bolanda Congo Promo pour ezolo ma vérité. Avec Congo Promo it's not the same. C'est pas pareil. Rafideto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs, architectes
qualifiés au prix incroyable. L'Escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Icoté. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo, Raph Ngindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number one. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Ngindou en tout cas na passivement bambot. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Tous les plaisirs est pour moi d'être parmi vous, dans vos maisons, dans vos chambres à coucher. Merci de m'avoir reçu chez vous sans frapper la porte directement. En tout cas, je suis chez vous sans permission. Merci pour l'attention particulière. Moi, Betty Massengou, je suis là rien que pour vous servir. Spéciale salutation à vous. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes très nombreux en ce moment pour nous suivre. Moi, Betty Massengou, ça me va vraiment droit au cœur, surtout pour la confiance que vous me faites. Je suis là pour vous servir. Comme je dis tantôt que vous servir, c'est mon devoir et c'est votre droit. Merci déjà à l'équipe technique. Merci à Jean Bilongo, le papa de Jean Smine. Salutations à papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davline, à mon cordon que j'aime bien, Timothée Piana Serge, à mon DT Moto et Peli, Ezaya Koinda, Ezaya Kobeba, partout bozo dans Nabiso, Ale Salumu, mémoire Yanzambe, et donc le biso ça vraiment c'est mec qui Nabiso quoi. Donc Bambo Tebele Bisuko Zali, boyebi très bien, moté maya Ange Iloko, afono tolo barango bien, pour ya robombe za nango te
balobi donc makamusoko eza bien photo lobango kaka bien. Merci beaucoup déjà et salutations à vous Alain Salomo mémoire Nzambe motema ya Angelo Kopo Betima si la jour à soirée wana na présentation en tout cas pour ces ara lelo meto ebike eza déjà kala mingi te na ngoluka ya Nzambe Rosimba. Voilà. Félix Oise quoi azolo bango à chaque fois et surtout na émission salaki que Karine Mokonzi a diffamé mais boyebi bien Félix Oise la muta logique na makamnyon sur les réaction na eza nini hérité Watanabe a sengeli Karine Mokonzi abomara moto Oise quoi vient na bomele moto Karine Mokonzi a senga pardon mais ba danser za Oise quoi balobi jamais ba koki ko lekisango il faut ba leka ba loba répondre Karine Mokonzi na ba buzo ba oyo alobi na kombo ya président na bango et en même temps na bandeko bokomelenga na yamba danseuse mususu ya Oise quoi tozana Ange Iloko balobi la défenseuse donc balobi la soldate donc balobi penza bundela ka Oise quoi côté makinu na côté à champ mais lelo azoloba alors bara mingi te le roba miko tapis rouge mais yesiko abi azoloba donc toyo kae azoloba nini pour colère o balobi méchant donc monte peli qui tuera pays vi balobi bazan na colère à mabe na maloba nyonso o Karine Mokonzi aloba ki na audio wana voilà. Ange bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko na ngola nzamba pa ka bakanda. Tona biso bien. En tout cas par ka bakanda ngo balobi bakanda ngo ze nini Angelo Kopo yo na mona ka ozala na bakanda ti yo sekara na nyonso za no kaka gentil siko yo peso bakanda ngo ya nini donc tara Ange ma trop te nga ma trop donc bima mizala vraiment mon passé na bima mate ba ba yibinga te bo banka lelo ya bo profiter kana sa kanda bo banka po na vanda trop na ndako mais zoba moi salita infection tabi misinga donc ata kitoko ta salité Karine mo isope acha ba vitamine bel pare ba vitamine on sope to sope na ba choko atia on de comme c'est ba munoko yona lona lega pona ifeka ameka ne pa ba lilia no to ninga meka na ye azana leza meka sauf na monstre top monsieur Google sauf na ye donc ane na bima te donc Karine to bimisinga wa bien te Karine tika vitamine donc yo do akale so pete ndo zana mbala ko na $10 donc ndo zana lingona mibali yo moko nga Ange na sabe no ko lingo mbali nga moti na ndenge masolo nako ata na mabeta na ndenge no ko lingo mbali nga moti tuna Alain Salomo donc ndena boye nga ko lingo mbali nga moti mais yo o loja mibali o futela mibali ba billet en plus on a ndoko la te na butu gérer ba ki sinon ndongo gérango bagi ndogi na kola te na butu gérango tala bilongi bota bana popia mikolo ba mitu montre moi ça muta ba jeter et puis oso ba tiko ata mutakala osi ko lalo tatanga ndeko moi na zanga peto simba donc so moyo ka zo tkelma ninde ba boto wana espace ya bien te na zanga na moyo simbo na loboko jamais non simbo te wa sa lobi ata batiki monstre Félix Oise wa nu obimane na été mais to comprendre te siko ndenge ni na koyeba dimension ya bord penze Oise wa Google taka ba respect be na pesa kana mais choisa te to bimsaka makamo o kaka Karine Mokonzi alobi yango pour que bande ko ba na biso ba meka un peu koyeba niveau ya peni keza ngo mukie atakutu babimi na ye donc soka kosoli bo ebimi moi ça okima biloko mo bongo siko yo lobi ke yo ndoza bongo Karine Mokonzi atakutu ngo wana Oise ko bima na ite mais yenda boyi ke ko bima na Oise ko te ya boya pe non te po Oise ko lingeti comme le fanya na ba rep na biso singa ba interview Oise ko boaxi ayebi on ngingi Oise ko boaxi ata 3 fois oye za interview Oise ko boya puis Oise ko lingote Oise ko lingeti ata na ba leki na ye dona ko compate famille on so pe Karine Mokonzi on so pe boko tika mona na beba ko maka kizengi bongo ka sambuza famille so pe Mokonzi o sambuza makasi ya ko boye mana Oise ko te Oise ko ndina ba lina Oise ko Karine ati wana lo basantema lobi na zoba mo so pe serre na so pe tabu fatu en tout cas mana obanga te so pe tabu fatu yo kizengi olala te na buto mo centimètre na wana ozwa na charge de A à Z mais le la boa ki siyo okwe bilobele aussi su mususu a boa soka ko akizengi balinga ko te balinga ko basaka na o ota mbonga nje yo mono kendo chika oke balalio ozwi mbongo na so fosa ngoso mamba bien ozo so kipesa mobile susu mo te kana sans te wa kizengi Karine Mokonzi mo ngana na lobana nga trop te boye vraiment
sambelaka nzambe zonga sope na omoka ba longo la RTG ndongo chaka ba munoko na lukaka espace mo chaîne mo comment ça ra chaîne émission au mona nga on m'a to yela vraiment wana ponga maboyo na mo ndike no sa l'autre na mo ndike ndetika ba vandi so boyo na bandolo ba ponda bando beta o fona bando matima ko beta yo makazo beta Karine Mokonzi ana ba bino ba danser ya Félix wa bo siliki bo sangani liboke bo ke beta Karine Mokonzi so bino ba makasi wana na bono beta yi bazala makasi makasi te yo ka so kuba njote kemba ndoko beta batu makati za na force mutu ya mama kuba ajonga na ebela makama bunda te yo lo banga na te taka siko ebela kitoko no boye talaka bala poto ba olanda siko lelo ange peno ke simba pe makofi bo bunda na Karine Mokonzi omenga ni nzabona niska président na bino ye mo kutu asali eloko te akangisi Karine te afundi te asali eloko te bino siko bo ke wala les devant les devant ngana mwana monsieur Google nga na bina te place monter na bina place monter na kiena call date. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CP La TV. CP La TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement à CP La TV. Oh mon Dieu. En profiter. Boya parce que promotion. Et ça l'ine copier la moto. CP La TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Na bandi ko bina pa waze kwa na bandi ko do yem do fo menga na nyoto ko ti na ko ange ta 50 loko boye ya grâce peut-être do peut-être ko ti da grâce ya waze kwa monsieur Google so Karine mo kitone no kitoko Karine côté ni apa ko ta pema nda pema nde peut-être ko za kitoko po pembe nza nzambe bana mutu no ti na suki ti na manza ko ya kitoko te ti ka vitamine matama de ko mo yo minino ko mbebisa forme te ma tout do te na pona plateau so ko sa émission otenga makaka non la mono tema tout do so sa émission na otenga melani obanga ino tenga melani wa na opposé to za agité ndo za wana do tina age ndo za na non zo no maîtrise à vie non to za ka agité ozano ka bo boule pas venir na age na yo obule ka balala ka pa bata science ba lalo bata lukuta ba escroc ba vantier ba kulu na ba lala yo o raisonner vie mukoni na bala na boto no sa mombebele au moment où on revient à vie 2018 2019 tozaka bo faut attendre tibeti te ya o sa lorote ta nechono zana wale lora valete na nto wasoka olingote atotikali mutakala ato melini nyango ato pakoliso ba 1000 to ba neskin to mobimba wasoka olingote même vieux nanga parti parti kunzonzi la olingote waba les banquiers olingote donc non les cas besoin nga na tilanga ya ponga ko wazi wala ta bien te azala bizarre la ta désordre parce que ben jour on a des oswabino wazi quoi est-ce que wazi mama bilamba ko le bilan o me kanda bi wazi kala ta bien te bongo bato ba yoki bilobela na wana ba compare ka ko aussi po wazi kala ta bien wazi kala ta non mi belle to Karine bimana bongo mutu ta la trop kwa wazi ko ozoka tika kale sona libate ozoka la ta fashion te ozoka responsable de 1 wana faye bango et en plus na pesa conseil bato ba côté la bato ndeti mutoka Karine fallait pas côté la yi côté la kaita mutu mo fo sila na na fo côté la nga tuka nga na nga monsieur Google te nga na ce qu'on a pas na nga mais pas na na l'équipe ko kikate na ko kikate do fo Karine mo compte fo na mo na ikaka fona mona na to siene manjoto na nzoto asengi pardon pour na yore que hérité watanabe atinda ki asenga pardon voice mo pe batindelenga un Jean Bilon so moyo za trop yo kango pe na émission asengi pardon bolimbi sekate te asengi mo se pardon fasenga pe biso pour les ans maman ti 2018 et s'il était faut Karine luka biso et peut-être luki biso aluki no biso tanga luka pe biso fo betima son fo zala to beti na pasengi pardon fukama piniso bo pesi dans la devoir auto sango kaso ko auto sango ta luka biso est-ce que seulement de danser za wazi quoi to ba chanter za wazi quoi ba sai rangi to ba leki mtu na tefe ba finga to za mambo ana tipo to apembela mutamaele monstre d'amour donc maele trop donc so za pembela mutamaele faut apprendre mo lo mobo ya maele
de biso zana on tema tout monde biso dona batebele ba okama ba danser ba ko ba finga batu donc et ba okama mais et pour na zo ba mo Karine mo bo a bien te ba choko tie ba tiba makasi na nzoto na yo yeba ndinga o gérer lo linga ba kulu no linga wana sakana ba leader to lingo sakana bango sauf monstre wana conseil non pesa non pesa conseil raisonner vie balala l'autre po balala po do po ndeza balali la li trop batika ko do zo conseil sa vie na o ndo zana faut traiter nzoto no ba infection makasi bata maboma ba fazer ba kulu na balali yo et pour moi si mon habité na fiso ko bala na habité pour ozali vraiment ridiculiser dans sens ni na ko lobela o Karine mi yo ka peso da babaya yo même libota no babaya yo libota na o Karine mo konti babaya yo o sala ma kompa se ngo pardon neti nga mamba pardon na yo kana ngote do fonga na kuta na beta no do fonga na beta o Karine mo konti na beti yo e luka bito to beti do nga na beto na après to beti yo lisusu après to cameraman na beta ye a filmer no senga so pardon soko senga pete ko ba kumi so pe Karine so pe nana ngwana to la so ko eloko te wali soki do eloko to ya mukundu mais salité na yo eloko te Karine. Voilà. En tout cas, mais ekoko salama na niveau wana pona nini Angiloko poto e babino la ba makambo te identité na bino kutu ezaka boye te monstre d'amour to e ba na ngote ba pakola ba buzo ba na leader mususu mais monstre batu ba respectara e to e ba na ba buzo bote mais ekoko koma tina niveau au pourquoi bon niveau au moins te ke babandi biso beti babandi biso vraiment et pas banata na biso moko ta afilo batana ba musicien mombo bo musicien na biso soit ata biso moko mais aki maman na leader parce que comme tu vas jeter peut-être na ba leader be na Congo place ba tia ba misusti photos za vraiment clair parce que comme tu sakana te Karine meka to yoka ko meka no mais tout mola no vraiment biso te oloba no vraiment na biso na mondi mo luka ki biso vraiment na makambo obitena tumula baba babima pena président waze kwate azaguya muto bima na etende no roro bando lo baba be contre yoka imanjwa na bia lobe da ser na so pe beti masengu so eko beti so yawe abi beti yawe ti ata ko ki ndumba mo so ya poto pe susu so beti yawe wana beti yawe ya journaliste mo boy bien ani dembo te na image wana ye Karine zoloba pixer na ye beti yawe soki pe beti yawe kende so pe na valise 3 jours so ba fana na 3 jours pona ba na prise akoki na so pe so mama kuna okana salito lo ba proposition na zana ya pasi ndezana waso so bimana na ba journaliste te ba journaliste kutu ko bazala kutu na valeur waso ko bimana bango te boyo Karine mutakisengi bongo waso ko bimana na ndeni abimana te abimana ete pas ana propreté donde ana Karine habité aki zengi a moi ça batu nyoso to azo ko bando lingete ata na ndoto azo ko reveta bimana Karine ona bilobela ne atumula mais ba kiso simba ba kisi yo simba ba science yo kota bata mabe yo bimana bango ba chacha bilembo mabe biloka mabe na nzoto na yo ya wana komo ko se manifester sikboe gérer bango bien dans do fo ba sanza mata 80 ba do ba entouré ba sambela pona po ozama wa mulimo mabebele wana mambebele do ba so ba kabela ko ba mbongo balala ko ya pamba te batikela ko ba semasa mabe na nzoto na ok batikela ko ba semasa mabe na nzoto na Karine fo sambela makasi mais loko luki biso ba bebe Google ba mitu montre photo sina no kitoko papa maele o jero na ndenga bata maele biso ko to jero na ndenga ba façon nyoso tu pona za boye na yemba na bina kasko ne abo na osangisa chana na dance donc tout le monde biso na géro na ba façon nyoso tout ozano munorote ozano kande bilobela wa munorote bata minoro biso eyo ponga bimana nga troté na bimika lelo do yo mto bimisi nga pona loba trop na rapé teti na rapé munoro na lekio na kiteti pa lekio vraiment mais babilobela no ko mo loba wana ni da total ko po kipa biso te. Voilà. Raisonnable. En tout cas, merci beaucoup. Tu fais simbote la papi qui est là. Donc, c'est quand ça l'émission, bon moni, place au vraiment, personne en bêtiment, c'est moi ça la émission. Donc, ce bon là, lemba, au bêti tourka à la terminus. Et donc, boyawa, bon nous met la sikra bien malili. Et donc, avec Yemoko, ça nani, Bill nani. Bill ou bench, oyamba bino bien calme. Mettre la biso pas à la awa. Donc
donc boss nanga na linganga mingi l'ingénieur Rafungindu aux États-Unis étant nomona Pierre Arnold Pombo donc Pierre Arnold Pombo na kata États-Unis wana nomona l'argent Mado yo za la munele beauté plus l'argent la joie à Mado Pichuna et donc balobi maman sociale et pour y aller à Batu Esther Mumbanda na Colorado maman Milinzemba moi c'est papa tous pepele ambetolo na kati à London et puis na bosanité champion ka emeno bana na Kenya Blaise Kava Igwe na Kenya ba gros bisous na bino nyonso en tout cas je vous aime énormément et Pierre Arnold Pobo Betima Sengu donc ACP là quoi donc on le dit Alès Salumu mémoire ya Nzambe donc kaneto solo là qui et ça la bien makasi donc motema ya Ange Iloko balobi fana na ngwende na yo Alès Salumu mémoire ya Nzambe Ange alobi ya bimaka mingi te mais lelo soka bimi Karine Mokonzi na bimi si donc lelo eza ya koyinda donc otikela bango kaka ba exprimer ba colère na bango po balobi ofingi papa ofingi pe bana donc oluki makam na papa oluki makam na bana donc Ange azawana azobimisaka ba colère na e donc nde balobaka ye moko laisser les enfants s'exprimer mais ce Google ye moko lobango les enfants d'abord yango siko bana balobi soki papa zoloba te bango bazolobela e donc Ange Iloko donc bande ko nyonso bazolanda biso siko na minute oyo Karine Mokonzi est-ce que Félix Wazegwa a porté plainte bakangi ye to affaire ango ezandenge nini tisiko to yeba pe suite nango te bon affaire ya yezo bana ya pitso wana elisoki dona Karine na praise wa mutamaele monstre d'amour monsieur Google ye mto gérer mamunae na kati ote na yoki ke maman ba Karine pa benga ki Félix Wazegwa o senga ba pardon et comme tina ba famille pe ba o senga ba pardon maman bango benga o senga ba pardon mais maman concerne un peu so maman botinga pe avant bando sengela mwana mabe obota na vie na o pardon faut ozongela faut benga mami ngata une semaine ndako éduquer lisusu po Karinda zana a finisa même yo amwana akola so akola ka fazeri on dit mutu mo raté di quand on dit o éduquer bien te maman mwana bomba côté la te kokotela ka été po so tali mamba sala na vie avec son soni avec sa famille na ya bino soni il paraît maman banga benga presse il paraît ndé ka biso ka toyoki ben mambo na fo monstre mo mutasi na ndeti nga beso peut-être ezalenga donc mais Karine nga za souté nga za nuto so nga se tu so pe na bulu so wa nga za te mais wa ko na ninga bongo na nga ninga buzo bana nga mais ninga mutamaele monstre de mo jiro kitoko weza mamu famille de famille na o ndenge ba olunga ba ndenge ba sengelo ba pardon ba sa pe fort ya ko éduquer moi mingi qui journaliste on peut ça en français pour ebinongo bien te oh journaliste mo so pe chroniqueuse mo so pe Karine Mokonzi français on peut éviter o cheka kindumba na libolo anje oh yo journaliste o samusa ba chroniqueuse abasi aussi samusala ki journaliste o Valère aussi c'est un format trop nde na boye na regretter ka makasi pona na kana netika ba vandi soka nde batelinga nini boye na banda ko s'en charger na vraiment siko pona mono ndiye kanda nanga ezo za vraiment ezo koma vraiment na ndenge zate foma esi na fona mono o Karine. Voilà. En tout cas, et vos apaisements, hein? Donc on va danser à Félix Wazegwa, donc on va le dire kanda oyo. Mais Angelo koto le belanta oza kanda malgré yo bimara moi troté na posé ka moi mutu na moro par rapport ya musala na yo salaka danseuse en même temps chanteuse. Na évité on se combiner tous les deux comment? Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Yo kuna na makinu yo na sous côté ya loyembo ils en ont donc ya facile na pembele monsieur Google biso ba benga biso ba les experts donc nga benga nga expert donc na obina na oyemba na banda na koyemba na banda donc nga yemba na église na biso sambela na bima papa biso azai pasteur na banda yemba nga yi bana mo mke na bima na yepemba bona kitra na yaki na danse. Moi ça découvert talent pe ya chant ezali ndé na bandu mais alors normal mais neti na ba rap boy dans za vraiment côté danse dans za côté chant côté lisa on a moi micro donc bozi akabo ma be boyo ka ange boyo ka ba vocal boyo ka momno bo découvrir ngai
Mais tu suka suka otika no pe ko bina po boya kaka boy. Bina comme chant monique champion fanda na oyemba déjà bien ti osudura ke na tiki na ngape maman makama yo bina okominoka maman mbili ya belle okominoka maman chala mwana loko ba sindi le cœur te ngana otika moko te pona tika na moko te ngana otika ni nyonso na otika ni nyonso ba moko po tika nyonso po nani na otika nyonso kasi ko fona tika nyonso ngana mo site ngana kwa lisoki dona Karine te obule la kaipo asana mamuno 2018 a fêté 2019 20 au raisonner invité nga fona tika ni nyonso fona za kwa yoti wana nda kuna momwana ya mobana banini waza ba conseil vena nga parti kunzonzila mtapesa nga motema ma Cécile Kiala na vena nga waba les banquiers na bosanité Isaac Ngamanime na bosanité vena nga nono na vena nga Willy Salum na Tonique Salum wana ba beau frère respect na bino donc elingi bino te ma mingi nono tembo ba bisou à trop voilà ngapela na pesi famille mo masalumu bambote belé ba semeki na biso mais balba ke ba danseuse ba bandumba ba balaka te parce que Angelo yo pensait déjà na mariage na ebité et ça le plaisir pour te le kuta mabete za bongo za kapia solo ni bato balobaka te bato balobaka ba danseuse ba bandumba mais ba danseuse sous te mto sa mambo ndumba ngwe on dirait ba journaliste mto sa mambo ba journaliste sans motro ngana na ndumba te na bula sko venir na ngapo na obina pe lobi pe na ngesuka ndeni na lite suki la nka bato mte suki la bango ngaba lala nga pe trop tipo na kwa Karine Mokonzi te na boulé ce qu'on venir na ngai peut-être cause à libala peut-être cause à voyage peut-être cause à mambébé peut-être cause à homme d'affaires mais minde femme d'affaires excusez mais minde na lingande sikonde eza ming libala po libala ndé makambu donc na kokana na beti ba guerre makasi en tout cas kitoro makasi et ba bonne chance tobi ke simba po jour ngwa libala Angelo ko ngamo pena dans un micro na présentation ate eza na Paris eza na Londres eza na Suisse eza na États-Unis na bike chon lubila za na hotel nga penza prise en charge na ya wana eza na Londres maman Milinze hotel nga prise en charge a futel nga billet pena so eza na Paris na France Esther Mumbanda za na Colorado aux États-Unis hotel nga so eza na France la joie mado pichuna po ya za moi sa mbongo donc hotel nga penza prise en charge na billet donc na penza wana so eza na Kenya Blaise Kavaza wana champion Kaimba za wana so eza na kin donc rien na ngaka ngayo wana na équipe na ngabo va Josué Foncele va Jean Bilongo donc ata la porte no même bino to kende bo bangango tala Alain Salumu mémoire nzamba za wana kitoko makasi en tout cas félicitations pour balobi toujours exception za la rata ba danseuse ba ndumba ba journaliste ba ndumba mais ba exception et ça toujours Angelo en tout cas félicitations parce qu'il y a ça là toujours exception azara sérieux en tout cas ils a bien marqué pour bala et ça là bien mingi et surtout et ça un peu fierté à présent non Félix Oazé quoi to comme na suka émission na biso Angelo ko ba fan o balandi biso surtout bazo kamwa modèle oyo ozo loba ozo finga Karine Mokonzi si je peux le dire ainsi et ça car juste réponse na bino bozo exprimer ba mécontentement na bino na ndenge Karine Mokonzi à dénigrer, à diffamer président Nabino Félix Oazé quoi. Alors pour se séparer un dernier message au lobby ni na nyons balandi biso ba retenir ni na passage ya Angelo ko. Après aussi ces autres dans mon champ OK ça se ba tout mémoire. Pour na bi que to mataki ne tempo au fandi ça va encore tempo na c'est quoi. Bon batutu la émission oyo bo excusez-moi d'abord na bakanda on a vu na ngondeki na ngate bakanda ka po pozo ba mo boy alinga chrétien patron na ngai yana na se déchaîner donc bolimbisa nga na ngondeki na ngate donc so mo pe na lobi mabe ko déranger bino na ba parole muso na lobi awa bo excusez-moi ka bakanda po e pas déconnaki parce que y a déconné le président na biso ndenga donc yo to lobi na zango lukuta o kaza la la bongo te o se ka ba mobali mais on a le moment où solo pose ndumba ba on to ba bimane ba yebi quantité libolo na donc bo excusez nga na ba terme mususu na lobiawa na ba semeki na nga na ba camarade ya yo bikaka bo excusez nga ya na ndenge na ngatenga bima trop na un peu polite na nga pe bilobela te ka ndeka kanda mte bimisi ngai un peu ka bonga bambo to pesi na banani po na yebi ke numéro na pesa na nga numéro te pardon na bona me mangambu o nyonso za besoin
Jean Bilongo ali eyazane ali moi sa batu pardon eyazane moi sa batu so roza beso benga benganga na numéro na ngeza wana place ba komi Congo Promo TV WhatsApp na numéro na 089 wana donc 089 95 32 048 so benga betima sengunde siko ebisinga lo nino ngo bengela ange ndenga moko na ebine no po ye moko opesa na numéro te pardon voilà bambo to pesa na manani Bambo na pesi na Alain Salou Memo Nzambe na bozani te Pati Kuzonzila Nono Tembo ya Willy Salum ya Tony na bozani te grande sœur na mo Véro Lisungi petite sœur propre Jamie Bola maman na Sophie Loko na batu balinganga na beti masenga mo bo excusez-moi pour na begaka ali kukuma. Voilà en tout cas merci beaucoup maintenant tu que Samuel au mon boy na habité ata les tétas c'est ça les tétas les tétas c'est bon les tétas yo yemena les tétas te pour la monnaie ba chanteuse mususu wana ba chanteuse wana na les tétas nga waka ba repoka ke na imbete mais boa mabe bozwa mais na obete le mo boa mabe mais ba yibate voilà beta te le boa mabe ou soto beta ta les tétas mo muke moi travail na ngozati moi le roman mon qui au bételbiso c'est pas au sangisa te ba sœur Marie Missa mo sangisi ya ba maman lombongo sangisi pour la chanter ba maman chalamwana ya ba maman Bilia belle sangisa rarapo ba tu ba sepela mémoire ezala un peu nassé pour nabi ke na minute ba tu ba colère à danger makambo yo mais choisate to kene na onka bongo ti to aussi sont na souka merci beaucoup déjà à vous parce que vous étiez tellement nombreux à nous suivre. Merci pour l'attention particulière une fois de plus à vous mes fans, mes préférés. En tout cas, je vous aime énormément. Na vota binora na premier tour, dans la deuxième tour mais na premier tour pour boire des dangers quoi. Binon de boire danger pour binon de sala rabiso. Merci beaucoup déjà à Jean Bilongo pour les images, papa Dav Moubama, les papas de Joyce Davline. Merci à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Merci ma Coco, mon papa, ma Maria, donc ma Koulout babi espace kitoro awa bisika to ça l'émission papi kia là na pesino mambo te belé donc nani susu Véro nani comment nani Ayalinga libanga te quoi. Merci beaucoup John Lubila l'exceptionnel depuis Dallas, Pierre Arnold à Pombo. Merci beaucoup à maman Miline Zemba, maman Ali Kelema Mounene, moi c'est à papa tous Pepele Ambetolo, Alain Saloumou, mémoire Yanzambe Kuno Nami Kili, Bambo Tebele. Merci beaucoup à vous. Merci à la Joama de Pichuna, Esther Mumbana depuis Colorado, champion Kaimeno Bana, Bendicap, Bambo Tebele grand frère, donc Staïdi Béné chez ma petite sœur, bisous et bisous à tout le monde. Nicosette Yan Foubalobi et donc petit à petit l'oiseau fait son nid et donc balobi malé mbekaka un peu mena betima c'est musale octobre anango 42 arapo betima c'est la formatrice azawana et talara la sublime la star internationale. Merci beaucoup à vous parce que je vous aime énormément. C'était la Ange Iloko, la danseuse, la chanteuse en même temps. Elle est danseuse en même temps chanteuse de l'artiste musicien Félix Oazekwa. Donc Boyoki déjà entretien à Bisso. Moi je vous quitte. Je suis foncé donc Walobi émission Oyo na dédié ango. Je la dédie particulièrement à mon boss l'ingénieur Rafungi Doumont, notre papa depuis les États-Unis. Je vous aime énormément. Angelo comment le remora ya muki pour mémoire abattu kita quoi. Alain Saloum mémoire Nzamba Orlando Bisso. Et donc merci beaucoup, bye, ciao. Naye bileteta chou soucie bomakae soucie bomakae soucie bomakae soucie bomaka soucie bomakae soucie bomakae motema epelanga ye alimeti pepela nanya ko gagner makila ekima mbangu na misisa ngai pena kima nanya kokoma vent na motema na yo baby. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup. Bye bye, ciao.
sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas. Abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.